côté esprit to kolongola ngo susute to côté de esprit to kolongola susute to zo zela bango se ba policier ba yeba na teni to sira na ba Félix yemo kazo konza mboko banda bota matia kola afutela ta studio à $20 mais yazo linga comme ça mboka munene lokola Congo comme ça ngo bilanga ya tata na ye aussi longtemps tia kola awa to mona tanda ku Félix afutela kala kisasa wate terna esta mwa ba ba okufa kokufa bango ka sima ko yibaka bangongo tozo zela bango tozo la minga koloba te batinda bango na teni ba baza na teni te ba ya donc osila na bango très surtout yo policier yo muto aner mi batera yo bana famille na ozo souffrir oza na famille ezo souffrir oza na bato oyo bazomona pasi na libota na yo loko yo ozoyoka te loko oza service bazotinda yo oyaka awa biso mpe tokolemba bino te olobi ke démocratie eza na Congo ndeko Félix na yebi ke bakabela ki au pouvoir ozwaki na yo kabila pesaki yo mais vraiment mu nayebi te sozo raisonner peuple azo souffrir boye biso nde peuple ma ezate courant ezate to déclarer te démocratie eza wapi nayebi te ndeko Félix démocratie la kisi nini oyo bato atelema ba déclarer droit na bango na gouvernement lokuta otie premier ministre aventurier yo voyage premier ministre voyage biso tolingi botika biso lamuka tosala musala na biso ndenge tosala eza droit na biso pour na peuple congolais se retrouver toto souffrir totangi ba classe ba université mais tozo sawa chômeur neto poni Martin Fayulu aya na mayele oto mona kasa nango akamba biso na mboka peuple congolais fongola misu soki bosungi biso te eke toki na 2023 élection ndeko Chilombo so otie mutu biso ba ndeko no tina ba boutique bala ba boutique oyo Tobomana. Soso zongo chez Tobomana. Na biso vérité soso zongo chez Tobomana. Tolingi na biso yote, toboyi na biso. To peuple congolais toboyi. Tika Fayulu akamba mboka poto fotaki ye. Na biso boy. Et si on mona mutala muka ke na base à IDPS, avec ça des ordres. Ndeko la muka ke na base à IDPS. Ils sont mona déjà pour te faire voir que la muka ça batamayele. Bango sa musana bango buzo ba biso sa munne musana biso maele tala lelo na este okaboni biso mboka meto lobate donc na biso papa na bina biso ke mboko ya ye ndeko Chilombo yebela papa eza pasi o biso dozo mona dovanda kasavubu aye atambushi mboko oyo mubutu aye atambushi mboko oyo Kabila muzee aye asalaki 3 ans mais makambo dozo mona ezala Kabila mwana asalaki makambo ye Chilombo azosala te Chilombo alingi aboma ba parti nyonso komba oyo ya biso ya lamuka aboma soki bakoba trombien mais lamuka Chilombo akokoka lamuka te dozo mwana mabe ya Chilombo toliaka te tokoma kolala nzala talaka bakata bana ba diplome yango na bandako bazosalila nini akoma kochinda biso soki banani o toyebi bango te papa toyebi bango te mais nabengi papa yo te nabengi papa Etienne yo te yo Chilombo te nakobenga yo papa te po ozosala eloko malamu eza te lokola biso ba peuple soki biso tovotaki yo okowumela wana mais biso tovotaki yo te papa toboyi yo pona mabe oyo ozosala toboyi yo otindela biso ba aner na parti puna ya yo na DJ Miri otindaka ba aner te ba aner bayaka kana lamuka papa na yebisi yo ke oyo ozochinda mukolo ezali okokunda ebembe na bango soki oyokaki disolo ya barwande te na chango okoyoka sikoyo okomona na miso nazana makambo ebele akoloba na yo te po yo oza tribalisme okendaki na mboka na bino kuna mboka tata na yo olobaki nini oza makila baluba oza makila ya Kongole nyonso te melokolo oza Kongole ya makila baluba oza Kongole ya baluba ya biso nyonso te dolingi yo te papa tika
bakonzi oyo bayibilaki yo chikango soki te yo bato ozotinda okomona na misu bapolisier na deke bamenase biso bayebani Chilombo nde mutu atinda bango biso tobanga policier te tolenga pe policier te oyo eza mabele na biso abayaka tobanga ye te biso toabaluba te toabayaka oyo eza mabele abayaka bapolisier na so ya omonake biso tobanga bango te tolalela bango kuse mpo na ye ayeba comme si babomi mutu na biso na 10e ri tokolakisa bango oki toyebi yo te comme si ozotinda bango baya bamenase biso atobanga te tokosinye sikoyo kete oyo ekoya eza nini eya tobanga lisusu eloko te lelo boye soki okei na basusi ado nyonso tu ya quartier 3 okomona kaka bakangi barésistant ya base oyo ya quartier 3 tozo comprendre te un colonel lokola Elvis bienvenu plutôt na major Osise lo ba colonel na bango baso ba grade pona lamuka awa colonel azolongola drapeau colonel azolongola drapeau ya bato ya lamuka azotiango na se ya jeep azokende na yango nane tikala kosalema te ndenge biso toza awa toboyi polo ya Chilombo eleka na bandeko na ye ya Kasai awa soki polo eleki biso tokobeta mutu wana na façon oyo elobeli biso moko ndozomona ga mukolo ya samedi baye awa batini soki 20 biro de awa bakangi ba resistant na biso na ngonga 12 nde totelemi awa tozela ba biro de yango baya ba biro de yango tisiko oyo bazokunya koya te yango totelemi tozela bango soki baye nde bakutana pe na biso yango wana ndeko journaliste aza na kanda moyen na lobebele ezate kanda na ngezali bato bayaki okanga mokolo ya samedi babima ba policier wana baza mayele te ba policier wana baza mayele te soki bazalaki mayele bakoyeko ya kotungisa biso te na baza lamuka po biso tozobundela bango soki lelo mboka ebongi policier mutana na salaire ya liboso soki lelo mboka ebongi policier mutu akozala akobénéficie na nyonso biso tozobunda po biso toza bachômeur toza na mosala te mais tozobunda awa po mboka na biso ebonga soki mboka ebongi policier akozwa salaire ya malamu akozwa loyer malamu mwana na akotanga malamu mais policier aza lisusu contre biso tomoni bango baa bazoba baa babolele olie bazala contre biso bazala contre armée rwandais armée burundais armée ougandais po bango nde bazonyokola biso sikoyo bapolisier wana so bamoni Gagame ye awa na Congo bango bazosoutenir Gagame so bamoni Museveni ye awa na Congo bango bazosoutenir ye est-ce que baza bapolisier congolais to baza baétranger po congolais il faut soutenir congolais bango olie basoutenir lamuka po lamuka ezosala force nyonso po basoda bazala malamu bapolisier bazala malamu balata malamu bazwa loyer malamu bana bango batanga malamu mais bango baza sous contre biso est-ce que biso toza ba rwandais biso toza ba ougandais biso toza ba burundais biso toza ba ngolais biso toza ba brazzavillois toza peuple congolais oyo azo souffrir peuple congolais oyo bazo bomba na Rwanda na Beni peuple congolais oyo bazo bomba bango na Butembo peuple congolais oyo bazo donc tozo bandeko na biso bazo kufa kuna biso nde zo pesa biso passe donc tozo bunda elongo na bandeko na biso bazo kufa kuna mais soki policier aye pa tungisa biso policier aye pa kanga biso tomoni aza bolole tomoni aza congolais te soki ba continuer ko ya awa toko sila na biso na bango bango baza na manduki biso to maboko pa mettre la sa forte wa biso population eleki ya bango et puis ndenge bakanga bandeko na biso lobi to yeba kite peto ozala kite soki tango renfort esalaka balinga bakanga te soki babimi te policier tokomona ete awa donc policier la teni au bureau de awa tokomona ete tokosila na ye toza na kanda toza na banzala misala eza te bana biso bazotanga te tozolala na mabele ndako 50 personnes toza na pasi tozosouffrir yango lomoni biso toyaka a na base po tozwa moral nde toleda tokoti esprit tokolongola yango lisusu te tokoti de esprit tokolongola lisusu te tozozela bango so bapolisier baye baza na teni tokosilana na bango mpona mobulu ezoleka ya papa na ngai journaliste nalobi boye biso nyonso toza bacongolais na bacongolaise mboko eza ya biso nyonso mutu moko akoki kointimide mutu aza te peuple aza na parti politique na ye oyo asengeli na motema ne alanda alors vision na biso peuple tomoni ke na nsima ya lamuka réussite ezali mais bango bakomi koya komenase
batu ya lamuka batu ya IDPS na 10e minute soko kei yo koleka te soko za nsinya Martin Fayulu to ya Adolphe Muzit bakobeta yo pe bakoboma basi baboma kombata moko wana baye awa baye kokanga bana ya lamuka sans problème mais député wana babeta ki na ngamba mukali babetela ki awa te mwana soki ya Molière soit disant que ndoko la soki mabulu babetela ki ye mais baye kokanga ba innocent awa alors tozolo baboye policier nyonso akoyawa na intimidation comme on est à tozo sila na bango député wana biso batocha ki ye peuple nda vota ki ye ya ko imposer biso peuple te alors toko sila na bango eloko moko malunga ba osa des até guerre na est wana bat ba okufa bango ka sima ko yibaka bambongo tozo zela bango tozo na minga koloba te batinda bango na teni no baza na teni te ba ya toko sila na bango trop c'est trop ndingo zalaki parce que toko luka so batemo ebelete omoni bazobanga arrivé ya Belge ya roi ya Belge kokota na ye awa parce que toza déjà déterminé tolobaki kokoma ya roi Belge awa na kati ya mabele na biso et kozala troisième guerre mondiale na kati ya Congo yango bomoni esali bango déjà kobanga bakomi kotinda ba bureau de bakomi kotinda baja aner bakomi kotinda ba policier baya babebisa base na biso pour que bazwa occasion ya kolekisa roi Belge awa na kati ya mboka biso tolobi na bango o ezali changu eza mabele ya Kimbangu changu eza mabele ya Kipafita changu eza mabele ya Lumumba changu ezali mabele ya biso nyonso roi Belge akocha makolo awa te soki roi Belge acha makolo awa oyo koya eya totala botomoni ba soda ba ebele na binduki ko beta ko tia batu mal à l'aise yango biso pe tolakisi bango fox ya peuple to kimisi bango nyonso wana bazolinga ba panza biso pona arriver ya roi Belge koya peuple congolais a se revendiquer biso to bibe roi Belge wana ata makolo awa te banda ya asale loko te to ana tina nete bitumbezali soki aye awa to ko bete mabanga déjà peuple aza mobilisé aya awa te to boyi ba Belge to boyi ba français biso to lingi ba réussi na mboka na biso pali kama ko menacer biso awa tozomona ba bureau de bazoya awa na ntela lamuka bato ya IDPS bazoya ko filmer awa bazoya ko filmer awa soki tolobi bango bake financer colonel J.C. Mbongo baye awa bakangi bato na biso mkola samedi yango tolobi boye IDPS azaka na opposition babuka ba transco babebisa biloko ndenge na ndenge totikala komona te Kabila asala likambo moko songolo pakala to abanda okanga bato ya IDPS na ba prison tozomona ngo na tango ya tozomona ngo na tango ya Chilombo yango biso peuple congolais to siliki yo za muto aner policier akotaka mambo ya parti politique te otokoma komona policier akoma kota makambo ya parti politique baye a jour à liboso bakangi nzete na biso drapeau bakangi batu na biso bazalaki soki 10 personnes 19 personnes bakangi bango bakende na bango na district balongo na bango na district babi baya na commune yango tolobi boye bino boza bakonzi ya la police bato aner bomibatela babiro de bomibatela bureau de policier akota mambo politique te o tozomona ba policier Congo bakomi kota makambo politique biso peuple toza na kanda eloko mote na mboka wezo marcher bien eloko ezate tant ba policier bazo menacer biso batosa la politique tant biso to ko réagir mabe to sala amuto aner mo mabe yango to telemi apona koloba ete tozo ko bundela mabele ya mboka na biso to boyi mboka na biso ke mabele ya biso ke na ba Rwandais yo policier yo muto aner mi batela ya bana famille na ozo souffrir oza na famille ezo souffrir oza na bato oyo bazomona pasi na libota na yo loko ozoyoka te loko oza service bazotinda yo oyaka awa biso mpe tokolemba bino te biso susi na biso tabokanga biso toke tonda na makala loko makala na batondisaka mpona bato ya SID tokolemba te biso bato ya SID bwandokanga biso tobandokeka makala pouvoir ekomi oyo tokotambola nango donc plus que Mobutu po Mobutu erayaki amemaki dictature mais ti sukasuka ba IDPS esalama baparti ebele esalamaki mais lelo toomona lokola Félix azwi pouvoir bakabela ye pouvoir epa Kabila donc faut biso nyonso tobanda kogumbamela ye soki alobi boye bino bondimi iyo soki alobi boye biso tondimaka po akomi lokola alingi akoma lokola nzambe na Congo mais Congo eza bilanga Félix te
eza ya Tshisekedi te. D'ailleurs Félix ye moko azokonza mboko banda botama tia kola afutela ta studio à $20 te. Mais ya zolinga komisa mboka munene lokola Congo akomisa ngo bilanga ya tata na ye aussi longtemps tia kola awa tomona tanda ku Félix afutela kana kisasa wa te. Dans la degré ya wala kuteza koloba te bobo zomona mboka ndenge zotambola bomona souffrance ya ebela ba congolais ba telemi awa na domaine nyonso to ana problème. Même ne nazabo mayo ya pamba le 4 jours na sokolate ma ezate courant kutolo bate po courant comme yela biso na semaine moko mbala moko 0 RP bino bolali mais au juste bino bo kumisela biso bo gangela biso gouvernement to sali gouvernement ba warrior na anglais eza na anglais na français za ba guerrier bato ba bundaka mais gouvernement ba warrior to mona ngo eloko te parlement ba kumisago to sali majorité écrasante eloko te. Toujours souffrir, toujours les dans tous les domaines. Mais bisoti totel maga pour ngaïté mais totel pour tous les Congolais, policiers en akati, infirmiers en akati, tous les fonctionnaires à l'État, façon ni bazo traiter bango. Même bazo baba policiers ba ya ko menacer biso. Soki otali li ebembe ya général ou bien colonel. Na liki li mo bazanga pété, faut tala bakunda ngo ndenge. Faut mon général Corbière va décorer mes policiers moko boyazanga pété ba lokote ka bo ba ke na twenge tala degré faut dans la même pied d'égalité toi na posa mutunyo ça se retrouver même biso na posa to koma ba député te toi na posa to koma ba gouverneur te ba ministre te mais cop na nga nyoso na sala kana se retrouver c'est ça mon problème donc ezate que non na no selanga na koma ministre ou bien na koma député te mais oh nyoso na sala ka faut na se retrouver. Imaginez bande ko na biso na poto bato baliaka bien ba vivara bien biso zawa bato batindela biso mo ba 100 mo ba 200 ba na poto mais ba bunda bona mboka comment expliquer biso bato za na kata mboka to souffrir du jour au jour to zanga ko telema to lobate soko telemi o lobby Tshisekedi atindi ba bureau de IDPS a formaki ayina baba ndi ko kanga bato to za na posa batika bato na biso nyonso bakangi na tous les provinces so bo sali calcul na Ituri, na Beni, na wapi, Congo central, Bandundu wapi, bakangi tous les militaires ya Lamuka. Après na kisasa lobi bakangi so 19 personnes. Place baza eye banité. Toi na posa ba tikela biso bango to bunda komba o pona mboka. Biso to bunda l'individualité. Même il faut lunenga zana soki erreur. Même hier soir du pouvoir à sali ba aventure. Biso to hotel mais to bombe tene bataille de pesa ba bomba Félix. Biso to bomba ete biso to bengana e. Mais problème to na ngoto kutana muto yo akutambusa mboka congolais yo ça se retrouver na domaine na ye na musala na yazo sala. Bon papa mboko yo eza avancement ya démocratie. La démocratie c'est le pouvoir du peuple. Nous devons respecter la constitution. Tolingi ba désorté. Tolingi makamunyo c'est que c'est normal. C'est Tolingi teo ba désorté Tolingi ba élection en 2023. 2023, nous doit se sentir libre pour aller aux urnes, de choisir son leader pour passer à la magistrature suprême. Tolingi makambute. Calme kota, ala na biso Tolingi bobulde. Donc une élection makambolo bakeo pour le peuple a pour na mutuna ye. Élection Zali, bangonde balubi. Élection Zali, selon la délai constitutionnel. Nous respectons les délais constitutionnels. Nous n'avons pas cédé même 1 heure ou 2 heures à 2023. On ne va pas céder même 2 heures ou 2 minutes. Tout, nous devons nous prendre en charge pour que les pays puissent avancer. En tout cas, bisika oyo monsieur journaliste lembi na kolemba. Makamto mona mikolo yo depuis pouvoir oyo ti lelo en tout cas esalemati. To mona série ya monsieur Joseph Kabila tindenge to sala ba marche ensemble na IDPS to tirala ko mona te bato ya PPRD baya ko panza bato na ba chaise mais auto moni botelema bolo ba mabe ya Félix te botelema la droit na biso te en attendant batela biso démocratie na état de droit to mona ngote soko déclarer droit na yo et comme le ngambo bisika oyo est kosa chaque jour aner policier bitumba na bitumba to yebite parti au pouvoir le moment bozo bunda bozo sala bitumba wana contre le chef de l'état na bino ou bolingi le susu comme opposant et banité na koti na problème o bazo lo ba roi belge
toyebi te koya roi belge wana azoya koportele biso eloko nini. Toleki déjà na 3 élections na kati ya Congo depuis bakoloniza biso. Moto au peuple aponi bango babimisaka ye te. Ni litoi ni parole batiaka te. Siko koya na ye awa na kati ya RDC. Azoya kozula biso solution ya ba élection ou azoya kosala nini. Po tozoye babiti na ye te, azoye la nini ou nini ou soit azoya na profit moko kete aya ko soutenir gouvernement ya ba wario tellement profit na bango eza na sekuna. Na sengi na bandeko na biso ba diaspora. En tout cas bisika batelema kandenge bazali. Tozo bete bango maboko makasi na komba baza ko lite biso pe tozo soutenir bango. Tokolemba bango te tokotikela pe Félix ata mokolo moko te.